réseaux sociaux oyo ndenge yela ndenge to yambela yango na communauté congolaise et comment osala na pasi. O mona mwasi baswani na mobali atie enregistrement. Côté réseaux sociaux. Mobali azo filmer mwasi na ye azo finga ye. Soba sali. Donc eza ba biloko moko na ebité tadi soki totangi pe na apocalypse. Basi nous on a temps de la fin ezate. Makambo to mona lelo ezaka na signe temps de la fin. Donc dans le niveau hein. Moto akufa accident mo esalami. Soki accident mo esalami aw. Sala constate élément. Ole batu ba aider. Ba check caméra, mon téléphone va nous filmer dans le WhatsApp. On dit na masutu kila. Donc Azape journaliste était mon filmé mais sentiment né a sauvé na nous mais a filmé. Yango moni même itakala isa suna soni. Nyose comme on na facilité. Donc on dit toi na maîtrise des réseaux sociaux t'adi. Mutu mo bozarane bien ndeta di oyeboye ka pamba boye na chelo enregistrement. Tala la brine acte eko sa na réseaux sociaux kolobake Jani soka okenda kende na ye nga kuteza bolongolanga charge. Vous voyez des langages où ekoki ko intoxiquer réseaux sociaux ba insulter mobali na yo. Kanda mutu lelo comme il faut ko exposer mon média. Eh tout ça na ba problème t'as dit. Ngane na zabo na batu ba escroka nga ba mbongo na batu bana ba nyongo na nga ke no ba futite ba opini sanga pe grave. Na za muta média. Est-ce que son abina ça la bango mission a penda ba osambwa te? Bon ça pas mais non. Eza wana eza vie privée na nga. Bakamba chambre comme ya média. Asala kanga bien te et ekufa. Non non non. T'as dit Omoni makambo yo nazolinga opesa ngo kombo tes attentes de la fin. Soto si sous dossier monsieur c'est uto kota ya ndeko na biso mobali frère nanga oyo José de Londres na mini kabea. Affaire ya ba petite sœur na ba grand frère. Donc c'est c'est compliqué. Makambo est très compliqué t'as dit. On m'a violé et pour sauver les âmes. Est-ce que pour sauver les âmes, il faut les canards? Qu'est-ce t'as dit? Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini? Omoni makam na landelaka papa wana mokolo. Yo jeune garçon mo kaka moko olemi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mi Congo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mo Congo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué.
Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcer spermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batouamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à Sarato la télévision et pourquoi pas les abonnés de Télémonde 143. Moi, c'est-à-dire, Ngalapa, votre émission, c'est l'écho de bonne conduite, l'écho de bonne conduite et les Kakana Top Media Télévision chaque lundi et puis na Sarato la télévision et les Kaka Zip Zap. Au Bino Bolandaka Kuna et Longo na la servante Sarato là et puis de l'autre côté il y a Télémonde 143 et les Kabongo rétroviseur Bisika Bongo Tokena Kosa la deuxième lecture il y a ba émission na biso na yambi lelo comme mesano celle que nous appelons Sarato la bo mesana na yebo supporter biso kandenge tozo kosala mosala justement dans les soucis de vous informer justement dans les soucis de vous apporter des bonnes choses. Tozo kosala émission oyo poto construire na ba vie na bino na société plutôt beaucoup un peu comme mama kanisi na biso très loin. Voilà, aujourd'hui tozo kolobela o etali bongo ba couple aujourd'hui ba couple ezali lisusu na sekelete aujourd'hui ba couple ezokoma exposé nuit et jour chaque seconde chaque minute ozomona ba scandale ya ba couple na ba réseaux sociaux ensemble avec Sarato là tokoluka moyen to débattre sur ces sujets là tokoluka moyen peut to embrasser ba biloko yo ekozala malamu dans le souci toujours de vous informer. Voilà, il est derrière la caméra, il s'appelle Bon Délivre. Merci Bon Délivre ceux qui tolo ba langage moko na yo okopongola caméra bongo bandeko balandi ba monete nazalina mwana mboka Sarah Tola oyo mikolo yo tozo ko travailler ensemble naye justement pour na komemela bino makambu ya malamu to luka to pesa ye maloba to bande émission na biso bandeko nyonso bazo ko pesa biso chance pour landa biso bozalaka wana bo changer chaîne te. Sarah mbote tadi ngalapa mbote pe na bandeko nyonso bakolanda biso na Sarato la TV et puis na Top Media Télévision. Bonne santé, bonne semaine à Sika, maman Sika Sarah. Ah oui, hein, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et puis week-end peut les cailles bien, week-end les cailles bien, on a vu que semaine on fait. Makamba bien ezali parce que biso elongo na nzambe to elongo ezali. Voilà, elongo ezali. Voilà, avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à la grande dame Blandine Tatala, Blandine Tatala, il y a Blandine. Elle patronne Blandine Tatala. Lundi. Depuis. Lundi. Blandine Tatala. Voilà, merci beaucoup Blandine Tatala. Au lobby que photo posée. Place à Dassaza, place Azir Azali, place Azir Azza, Madjabwaza, Fondation Tola Ezali, au lobby à Tozotia Blastet.
Non, Blasted, hein? Ouais, Blasted d'Otocha, c'est-à-dire, ici, Kaboni, Congolais, Bakenokuta, dans les États-Unis d'Amérique. Ok. Il n'y a pas de problème. Blandi Tata, la mère de Bruni et Priel. Un grand merci aussi, Nayo. Un grand merci à TK09, l'international. Sarato la yeyo. Dans sa dit, mais Sarato la yeyo. TK09. Et ça, là, vraiment quelque chose de bien. Elle s'appelle Mama Zozo. Une minute de silence. TK09. TK09. TK 09 l'international depuis la France. Un grand merci aussi à Mama Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Vraiment Mama Zozo Nzambe abatela yo bonga na Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à Mama Deborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary na benga kaye maman surprise. Merci maman. Presque à Manzambi, comme ça Bambote et pas, il y a celle que j'appelle Hermine Kamalandwa. Un grand merci na viso les kandi mabia l'enseigne moto na yambo. Bah bon séjour na mbungement et pas de konanga le frère Gédéon. Biso ato bande émission na biso na maman Saratola. Lelo et aux alliés moi si na libala, aux anakati yandaku ya libala. Basekele ya libala ezali lisusote. Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui tout ce qui se passe dans nos couples et surtout ba couple oyo ezali na moi ba marque il faut tout mon ango nyonso na ba itando yike. En tout cas tu as dit question na eza vraiment très bien posé. Surtout ba couple ba marque tant alobi ba couple ba marque eza ba couple ba star hein ndeko lobaka ba comédien ba musicien ba toala nyonso tout nde yango ya bengi bango en gros ba marque. En tout cas, tu as dit ça, les cambo et kotungisa molimo ya bandeko ebele. Réseaux sociaux oyo ndenge yela ndenge to yambela yango na communauté congolaise et comment osala na pasi. O mona mwasi baswani na mobali ati enregistrement. Côté réseaux sociaux. Lokwa l'état ya poto apesa bango pouvoir ya kozala ba kolonda kudo mibali bakoma koya ko habiter pas basi. Omona zo swa na zo benga na mobali na ndaku. Bima na ndaku na nga kende. Mususu omona mobali azo filmer mwasi na ye azo finga ye. Soba sali. Donc eza ba biloko moko na ebité tadi. Soki totangi pe na apocalypse. Ba signe wana ya temps de la fin ezate. Makambo to mona lelo ezaka na signe ya temps de la fin. Poso to bito benga ngoto komi na suka mokili. Nazo mona place ekomisi mokili na suka te pona makambo wana. Na ebite soit biso nde tozo tozo yeba utilité ya réseaux sociaux te. Réseaux sociaux ngala benga ngo eza malamu mingi parce que eza place à ba rencontre okoza na meilleur ami na oboka bwana pendant 10 ans. Au monde a coûté une comme sur la chaîne et t'as dit ngala pa ya comme journaliste ba contact azio na facilité. Voilà. Et zo aider biso ko kuta na batu na facilité. Et aider pe batu mususu bazwa mabala na facilité o ya bien pe ba vanda ti lelo. Mais comment est commis na côté mususu que vie privée zo zalade. Neti makamba couple. Kala toyeba ke papa na maman so baswani. Il faut bana kutu ba yokate. Ba comprendre kutu te que papa na maman bana kanda. Donc so batu baye na ndaku tolo bana te mais so batu baye to sali semblant. Chérie ça va tozo benga na ba bébé to sololi na ba paya so nga ba paya ba kei to zongeli kwa na biso. Ezala susta. Tolongwa na nuti ko banga bana ke ba yokate. Mais to komo bimisa ngo tina monde. Parce que bato ba otala biso. Bato batala biso tadi. Nous sommes à la vision de bien. Nous sommes à la vision de négativité. Pour battre ma bébé bada. Dans la tête, t'as dit au monde, t'as dit un étoile à l'avenir. Sarah une étoile à l'avenir. Non ça ni pour atteindre ta dit. Naïba ou azana. Ils en a ba misumi ni ta la rabiso. La mutu penda zuli bala na ye a tiangwa anje. Na bata misumi ni batala yango. Na ebite tadi ce qui peut mentalité, ce qui comportement, ce qui kosutuke la masutuke la population sutuke la mambutu na retard. Tam sutu sutuke les réseaux sociaux na retard, maîtrise à aussi les réseaux sociaux exacté yango to komi na kokosola. Donc dans le niveau hein. Muto akufa, accident mo isalami. Soit accident mo isalami ah. Ça la constate élément. Olé batuba aider. Ba check caméra, mon téléphone va nous filmer dans le voiture. Donc, on dit na masutukila. Donc,
Azape journaliste était moteur filmé mais sentiment né a sauvé na nous mais a filmé. Nalandi vidéo mo lobi na réseau social nga pasi ndeko mwasi moko abotaki na maternité abotaki te ayaki na mwana azaki malade na pédiatrie mwana siko akomi moko se rétablir facture ba pesi eleki mulai hôpital na biso pe basaka mesure de grâce te atie mwana na kati ya sac akima bakangi mwana penza lali so pa medisaki eloko akotisi peda classé mwana na sac neti obima so meloko boye ba remarquer kabimina mwana na sac bakangi siko tango bakangi tala congolais ata mawa ya bébé wana te oyebi ke ba filmer ye ba soumer na bébé wana poko mutu pa filmer ngwa journaliste te po biso mingi tolobaka ah et a matière ekotela ngala ma journaliste était mes sentiments né à filmer quoi tu on a pas public abani ko partager les bateaux botinda ngo ikota internet et partage jamais yaya tala niveau oyo tozo sale la réseaux sociaux na biso en tout cas dadi nazo lingo benga ngotan de la fin donc ozo mona bato bazo bébé wana bazo exposer na monde entier na miso bandoki na miso bato miso est-ce que pona bokangi amemi mwana na kati ya sac il fallait ka bocha caméra yango moni même itakala izesu na soni nyonso ekomo bima na facilité donc on dit toi na maîtrise ya réseaux sociaux tetadi mutu moko bozaka ne bien nde tadi oyeboye ka pamba boye na chelo enregistrement pour rien à l'occasion de rien tout à ce qui t'a dit obimisa te lo moko eboni sa réseaux sociaux toi ko tonga ta musicien dans le niveau mais yo ya oye na volonté na oye na mutema malamu no nyonso tout mais bazo enregistrer oyebité olingi moi so sepeli na ye ye pa lingi yo alakisi yo bolingo boleki na na nyomi titi me ya sachela ki o caméra tadi na ebité en tout cas place wana nazo meka na réfléchir tant de la fin nazo mona place à temps de la fin nazo meka na réfléchir est-ce que congolais to surtout que les médias et bon ata to surtout que les médias nous sommes des bantous tozo exposé na mabala na biso tozo chongonje j'ai suivi la femme de Nazoya wana Sarah, Nazoya mais avant de continuer, la tola, je dirais, il y a une grande dame qui m'a appelé depuis les États-Unis, Madame Elisabeth, que je salue, Elisabeth Ndombele, Aza vraiment fan nayo. Ah merci maman Elisabeth. Je pense que c'est ce qu'elle m'a dit hier dans l'émission, na téléphone, to soli yo nanga awa. Mais na moni au pratiquer en ah bon? Parce que les gens ont l'habitude de le Sarah ayo kakate, Sarah ganga ka toujours na plateau mais na moni to soli yonanga. Depuis tout à l'heure, to comme déjà na 10 minutes, tu es toujours na C avec na douceur moko boue. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à cette grande dame parce que biso to sepelaka herbolandaka biso pour apporter en plus bosolina biso et ça a quelque chose de bien. Madame Elisabeth Ndombele depuis les États-Unis, elle est là Sarah. Kolemba été nabi que tu m'as dit que do benga ka trop na téléphone. Merci beaucoup madame. J'en profite aussi pour dire un grand merci à des fois maître Chico Lubanda Mopanzi, il y a Simplici Ndombele depuis Canada, tonton Bertin Konde depuis Canada aussi, je vous salue. Maman Mapassa, Espérance, merci beaucoup maman depuis Canada. Un grand merci aussi à Capibash, Fondation Capibash depuis les États-Unis d'Amérique. Sarah Tola, je suis choqué au toucher mon thème encore une fois. Ce genre des émissions, je suis fier de ça. Non, c'est Pelandégué que les gens nous appellent nuit et jour. Sarah, tu viens de nous expliquer des choses. Beaucoup de personnes ont critiqué hier Sarah. Tu étais aussi parmi des gens qui, par exemple, qui exposaient aussi un sujet au yo qui, par exemple, il y a couple à Moutou, mais au exposé au lobby na média. Est-ce que ça c'était un truc pour toi, tu faisais ça pour aider ces couples ou bien pour les faire voir que Makamo Bozo ça les alliés à ma paix? La dénonciation. Merci beaucoup. Merci, t'as dit. Parce qu'il y a des confusions jusque-là sur le tête de gens. Ouais. Bato ba na confusion. Awa, question liboso to za olobela ba couple oyo. Ba tiaka makam na bango na réseaux sociaux. Et vie privée na bango biko. Voilà. Awa sko lobi biso ba to yambaka yango. To lobela ka yango ba vie privée ya bato. Voilà. Bien parler t'as dit. T'as dit au moni biso to ba journaliste. Faut yeba ke
journaliste alobelaka to journaliste soko kependa bato batanga ngo bolanda biso atanga de vie privée bato alobelaka makambo bato eza musala na biso tadi so alobela ba vie privée à bato bien alobelaka makambo d'analyser sur le fait voilà sur le fait wana eza ba vie privée bato et to komaka na niveau ya ko analyser sur ba vie privée bato comme par exemple leo na ndako ngana papa Diego tobundaki na enregistré ngo na boki na réseaux sociaux tout le monde est libre de parler voilà on comprend t'as dit oui. Donc eza lokola nga lelo ne na utopesa exemple to utobunda la papa Diego na enregistré ngo na tie na média c'est tout le monde qui dit tout fa lo belango. Prenons le cas de Fally Ipupa, la mère de ses enfants. Na tata mwasi ya bana na ye ba ramna sujet à vie privée na bango sur la toile. C'est tout le monde au alobela sujet wana. Et puis pourquoi balobela sujet wana? Balobela kengo parce que bango ba magicien te biso, doit ba magicien te ba nanda kwa Fally Sabrine. Bango moko ba memi yango na réseaux sociaux. Réseaux sociaux bandi ko sala analyse parce que boye bakende tozaka to wana batama yele to wana bazoba. Mutu na muta comment ça la analyse selon ye. Wana exara sous vie privée parce que privé wana o ezalaka to batelaka tozwa ngo na place publique. Tozwa exemple mamboele kana réseaux sociaux. Prenons l'exemple ya grand frère na PC Mbote Jani Fay na la prime. Tala la brine acte eko sa na réseaux sociaux kolobake Jani soka okenda kende na ye nga kuteza bolongola nga charge. Vous voyez des langages où ekoki ko intoxiquer réseaux sociaux ba insulter mobali na yo. Lelo mobali na yaza insulter partout même si ba bongi si baza ensemble la lobi kasala ki ngona sa kanda. Mais est-ce que tango sala ngona kande zwa ki yo po anokola ki ata Jani na ndako te bobu. Kanda mutu lelo comme il faut exposer mon média. Et tout ça n'a pas problème t'as dit. Ngane na zabo na batu ba escroka nga ba mbongo na batu bana ba nyongo na nga ke no ba futite ba obini sanga pe grave. Na za muta média. Est-ce que son abina ça la bango émission a penda ba osambwate? Bon ça va mais non. Et ça one eza vie privée na nga. Donc bato to yanga na bango clash na média to ko se clashane na média. Mais que on na mutu mo na privé a defenga mbongo loka futite na che caméra. Yo defenga mbongo. Non, ça n'a pas de sens. Donc vie privée faut à la vie privée. Oyo bato ba yebi na mokile tika netinga so bato ba Diego azara musicien te nanga bato ba bambani nanga te. Alinga raté. Ata mukolomo na linga na revango teke mokile ba mobile nanga. Jamais. Loka n'est pas à personne publique, n'est pas baillé. Est-ce que biso tu auras pas problème té? Na ba famille tu auras pas problème té? Na ba amitié na biso ba camarade tu na ba problème té? Si tu auras pas problème to beba ni pe to loba ni pe mabe après on arrange. Mais pourquoi le problème nyonso vie privée zalara susu té? Ba kamba chambre comme ya média. Asala kanga bien té et kufa. Non, t'as dit. Omoni makambo yo nazolinga opesa ngo kombo tes attentes de la fin. Surtout sur le dossier, monsieur, c'est où tu as dit qu'on a vu son mobile frère Nanga au José de Londres. Na mini Kabea. Affaire, il y a ma petite sœur, ma grand frère. Donc c'est compliqué. Makambo est très compliqué, t'as dit. Et il y a les réseaux sociaux de toi, Banzambeta. Tu as une relation, il y a Mimité, il y a Charlie Maloulate, il y a de Londres. Donc, et ça que Bango Moko Baye na on a réseaux sociaux. Réseaux sociaux et comme il critiquer comme il juger. Donc tala bato ba exposer libala na bango libala nengone ko umela teta di nanza mbete mekangelo na ebisio moni mutu nyonso azwaka makaba foyer na ye a exposer ngo na média après ba bongisi en coulisses na mobali na ye libala wana eza na vie mulai parce que na bandoki na bato ba combataka mariage pour mariage ya na combat oui na bato ba combataka mariage na kota famille balinga mobali note na kota famille mobali balinga côté ba comprendre que bazaka pe na ba problème modèle oyo to bando kota na nzela oyo ofungoli ba porte pour rien libala wana na vie mulai. Donc ils ça nga pas c'est-à-dire comment na bato ba comment ko ramener makamu na bango na réseaux sociaux à tout moment. Na ebité so ba cédara na ba pression ba journaliste bo cédara na pression ba journaliste té. Journaliste ko la muki akosele o likamo boy. Ko benga te ko réagir te a otika.
si j'ai ça à 5 jours ka ba bosani yo ba changer page ba liquer actualité donc aux hommes on a que base des réseaux sociaux on ne maîtrise pas. To maîtriser les réseaux sociaux, on ne maîtrise rien sur les réseaux sociaux et puis to yebate qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. To est bien. Baninga msuso mona est-ce que ce mona congolais azola kisabatu ndenge nini afungola chaîne na YouTube ndenge nini bakotanga ba vidéo ndenge nini ba saka monétisation osomona non au sate abongiso congolais apeso maele au sate totala kapa bande ba ivoirien ba sénégalais ba mindele te bande ko na biso Afrique basala ba zapa ba congolais donc biso yu réseaux sociaux ça ota finga et puis eza que na ba abonné batala biso misusu ebele partout sur 100% maximum abatu balinga na bango makamba bien dit. Oui, ils encouragent souvent ba buzz et autres. Voilà. Donc on dirait biso toza masutuke la ya réseaux sociaux toyebe loko to sala te toyebe loko to lingi te toyebi importance ya réseaux sociaux. Oh réseaux sociaux la place ils ont formé batu. Ok mutu altangela ngo classe te mais ayekoli yango kaka na réseaux sociaux pour atala chez pas formation pas mutu. Voilà. Bande ko na biso ba ivoirien ba osala ba formation en ligne. Bazo sangisa ba maman bazo lakisa bango qu'est-ce que tu peux faire. Mais au monde à Congolais on sa sensibilisation on ante après ça va tout mailler là ça la ngote a bonga. Donc au monde t'as dit on dirait toujours y ba ko maîtriser médiaté. Voilà, mais Sarah, j'en profite aussi pour ajouter une petite question. Ce qui doit sur la sujet parce que parmi les influenceuses, même si mais moi je pose ma question. Je te pose cette question par rapport à ce que tu fais. Ce qui est à la base, il y a Nyon Sowana, aux vies privées et aux analyses. Les gens n'ont pas le temps de garder un mot pour na bango pour na ndaku na bango pour na foyer na bango pour na famille na bango il faut pas exposer. Qu'est-ce qui est à la base ya Nyon Sowana Saratola ezalani ba malentendu bolingane qui bien te manque ya confiance ou manque ya fidélité et créer kabilo quoi ou c'est quoi exactement lorsque des fois vous recevez des gens ceux qui vous appellent en fait pour vous donner des sujets et l'autre doit peut-être à la base c'est qui crée ça. En tout cas merci pour la question. O écrit à Kango nazo lukana réfléchir nazo mona te mais yo kasko exemple kala tadi tika kala ceux qui moi naza dévierger famille ko bomba secret. OK. Ceux qui papa boti libanda mama ko bombe la même famille na azokosa mwana ya nanga te mwana ya nanga mwana ya banani mwana ba ya ba papa Eric wana wa kufaka wana atika mwana moko na nini ote yango ba yeli biso eto bokola abombi bosoto papa boy même famille yeba mwana ba violer na bande kono ba botami tata mama bo beteli soki ba sente mwana na ndaku ba changer esika ovanda ba longole ekutu même batinji o masina pa mama leki na quartier ba yebi yote pour na quartier Sony. Mais t'as dit on vient de voir les vidéos qui viennent de circuler sur les réseaux sociaux. Maman papa présent na bana bazo filmer tala alinga violer les biso mwana. T'as dit koloba phrase wana teke eza neloko nini eza malentendu te. Donc eza donc ngai ebo excusez nga bandeko na nga mena mono ndie communauté na biso toza mingi bazoba. Tala to père donc ndie réseaux sociaux ndenge ye e bimisi ki buzoba na biso nyonso libanda to koko gérer ngote tadi. Tala eloko lokwa viol maman permettre ba donc viol buzobe taper no papa oyo to ebi ke même na l'état so i dossier za viol ba bomba kelongia mwana ba couvrir pour na mwana na lobi okola komi mutu. Voilà. Donc famille oyo na tala maman taba agissement maman yaka olingi na linga liboso donc tala na tala vidéo wana ngabi
namoni eloko elakisingaki makambo eza ya solo eza te po kongola koma capable mpona kodétruire moto akotyelo bapiège nyonso sikoyo mama oyo ayebi te ke mwana olobi ya mwasi akobala aza na bacamarade me bocreye eloko moko ya viole mpe bozofilme tala baka ya bandeko na biso ebele baleka na média awa on m'a violé et pour sauver les âmes. Est-ce que pour sauver les âmes, il faut les canards? C'est ce que tu as dit. Tu as dit, pour pour sauver les âmes, est-ce que ça fallait qu'il y ait un média qui ait comme chantage? Et là, on pour justice ça. So il y a empoisonné, so il y a bomi, na fingi, olingio salanga ou répondre nga, ok? La justice. Tala ba preuve ngo Sarah nga salanga mabe. Sarah san. Et loko nyonso koma nango koya na réseaux sociaux tala chantage. Donc biso tozo vivre na chantage na ba compte argent. Loka mutu to yebi ke so na bengi journaliste na pièce $100 au fingela nga ye. Tout le monde est libre et en kosamaka. Donc moyen ya koyeba eloko ezo pousser bato ezate po mutu ye moko azokoma na niveau ya kovanda tie caméra azobeta lisolo ke nga tobimaki na ye tala zawadi tobimaki na ye na ndenga nsima totiaki bavaseline bazo rendre même pas compte que il y a nos enfants qui nous suivent, qui nous regardent même en cachette bana oya boti lobby vidéo kolongwa YouTube te yo kobenga ngolo bana nga Sarah kata partout na olongola te et longono ndi donc bato basila na bango soni ndo moni ke lelo ata mutakala mutebimi oka phrase mo ebima wana ya sikezate tolingo ka ndengwa na ta mutakala ebimi donc on ne maîtrise plus rien tous maîtriser le côté t'as dit na réponse en plus de place on a keni ne plus bango na monité pour so sur la vidéo ya papa na maman na bana famille mobimba basali volontairement ya ko filmer acte wana ya mabe otobanda ko banga na kala et comme normal mutazui zemi a filmer asaleli yango babenga ngoni ba challenge donc ozomona zemi kala tala le diable est risé diable avandi pe na réseaux sociaux abosani si bato biloko nyonso ezalaka en cachette ekomi nango eloko pamba kala mwasi azemi po kobota eza entre la vie ou la mort omona ye akomola taka bilo abine azwa echarpe okomi na zemi te mikolo na komi na aka munene lelo zemi koma ate bandika na 1 mois ou annonce ngo de na média et puis quelle moi, exposition et puis mon frère. Moi ce qui me fait mal, tu as touché un truc toyebi ke nabakala soki basente mwasi batie mwasi zemi ezalaka soni ya mikolo et aujourd'hui et comment normal batie zemi oleki nango na réseaux sociaux oboti donc c'est comme si zemi en dehors le mariage donc ozo ko respecter même ba parents même yo mon côté même nzambe te donc ça fait trop mal et je vais lancer un message. Merci Sarah. Je vais lancer un message parce que mon bon délivre ça ngacine 5 minutes pardon tozo chité. Mes frères et sœurs, ba chroniqueur, je sais il y a beaucoup bosala mosala bien. Et puis ça met les biseaux de voir wana. Nous qui avons la grâce, moi j'aime bien donc utiliser le terme grâce parce que nous sommes les enfants de Dieu. Biso toi kana grâce ya koleka liboso batu. Ba chaîne na bino ezana ba audimat. Je commence par celle qui est avec moi en plateau. Sarah Tola, Yvette Kalombo, Karine Mukonzi, Jazz Kavulu, Yves Pan, Chic Moukadi, Vincent Tulize, Nani Ndekonanga, Franck Stemay, Mike Lokamba, Ken Piana, Bandekonanga, Onion Sobosala Kamosala, O Bisoto Salaka Yaotele Liboso Abat. Regardons, on fait quoi et on amène quoi? Est-ce que Obiso Tozo Sala et que compromettre lobby na avenir na biso bien na bano biso d'autres kobotate. Nous pouvons apporter un plus et changer même bas données sur le plan médiatique et surtout dans les réseaux sociaux. Nous faisons quoi? Tosangana, Ivipan, Tosangana, encore une fois, Tosala Moussala Yamalam, tout éviter. Tous ces mondes-là au Bayaka, Mwana Lingaka Sarah, comme j'ai un problème avec Sarah, allez, je te donne l'argent
akende s'attaquer na Sarah akopeso justement $100. Après $100 wana akokasu kopeso te, il va t'abandonner et jeunesse na yo et personnalité no dignité na yo ekobeba to yebi ebele basala ngo aujourd'hui bazo ko regretter oyo bazo kotinda na kendo ko sala lobby pe bakotinda mususu aya asala de pana yo. Alors restons juste au milieu du village. Sarah photo lukamwe to kabwana. J'en profite pour dire un grand merci à Epa Tonton Bov depuis la France. Bonne guérison de Konanga. J'en profite aussi pour saluer la grande dame Audrey depuis la Russie. Merci de Konanga. Moi aussi, lobby appelle nous donc ça la kinga bien. Comme ça peut message nanga et pas Cynthia Kanzaka. Cynthia Kanzaka. Merci beaucoup. Audrey, ça me va trop au cœur. Bande de Koba comprendre les lignes. Et aussi les Samoa les Kanishinana. Au PC D3 dédicace parce que ah, tu comment courir. Ouais, non aussi ça ka idée nanga. Yango no moni na yebiso tadi. Ils attendent de la fin té. To surtout que les réseaux sociaux. To zo ebelo ko ça té. To ke musika té, to comparer ka réseaux sociaux ba ivoirien na yebiso. Au mona apuchu akenda otala Emma l'Ouest, akumbie na voiture, ba otambola. Donc bazo lingana. Baza ba adversaire ya musala. Mais en soi c'est une famille. Baza famille. Ba ouais la ba titre na bango na réseaux sociaux kaka mais en soi ba famille. Ba liaka batambolaka. Ngana ototala nani artiste akendaki na salon un salon Empire ya Emma l'Ouest. Donc ba benganaka ba se soutenaka komona wa poster muninga ya biso mutasala ta 1 million d'abonnés azana été. Tozo bomana kaka. Tozo bomana kaka ya to bomana kaka. Bango moi baza ko se soutenir. Ngam comme ça non so na makoso ayebisinga. Akenda wabio azali non so na makoso ayebisinga lobi pour na yebisa ki ba lukelanga badge certification. Abilanga bi il faut ba ça elo badge certification est obligatoirement mais ba ça la nan edoxy ça déjà certifié page n'est commis certifié ba ça la edoxy ba ko ça la pena petite na biso Edwige Milan ya bimi mikolo pe ça ba live trop na Abidjan Edwige ouais et puis ba ça la payo zala calme donc ozomona na média ba ya ka clash ngana mona ndeko makoso propre Lolo beauté a clasher makoso waza faux pasteur makila na ye moko ezate ke o makila na ye siko tanga clasher nga na komeli na benge abisi abi mais tu sais pas que nous on cherche l'argent sur les réseaux sociaux c'est mon sang et puis yana bato balinga peu makoso te quelques personnes vont soutenir payer oh ye les qui a pas de salaire ye pas de salaire. Mais il y a polémique loyale. Il y a une polémique qui na bawira basala. Ba bomanate. Aujourd'hui bas ensemble. Donc il y a biso siko que tellement to bomani et ko simba kate que un jour to vanda so ensemble parce que to salani ba mabeto. Na affaire ya ba poison oyo. Voilà. Na okota na nga kuna te possible question mo eyela nga no tuna yo. On se comprend. Donc c'est-à-dire talaka biloko ezalaka impossible na kala lelo komi possible voilà ba sente yo ba changer kutu komi pour que vanda pa mama leki mona kimbate ko botela kuna pour batu ba yeba te kuna soni ya famille siko lelo batu ba komo lakisa bana biso ki ata ba sente yo oza libre ko yokela zemino soni te o ko saela ngo ba vidéo tu peux tout faire or to bosani que nous sommes de bons et ala bilo msu to ko etapete to ko leka ngote to ko échapper ngote zemi. Il faut qu'on batte la moine à kati parce que réseaux sociaux n'a pas prière au biso to sambelaka. Je ne pense pas que tout ça correct dans Nzambe. To fungolaka ba porte. Est-ce que moi non azana libu? Ayebi déjà commis batte là. Ozo exposer na mokili mobimba ba magicien ba otala. Batu pe ba otala ninga malamu ba sepela ande kona biso zuizemi. Batu pe ba otala étoile ya mwana na kati ba mona. Yo kati diable pour affranchir pas mon doigt na besoin visa. Quand on a otala nga ba mona ki étoile ça arrive andi ah eza ba mona nyonso. Donc t'as dit réseaux sociaux tozo maîtriser ngote ya. So zuka biloko eza ki impossible na kala lelo komi possible na facilité. Comprendre que on ne maîtrise plus.
to maîtriser sur le côté parce que nous sommes bandés comme bon on a privé to comme médiatiser on a facilité donc et ça passe. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Ce virage venait à Souka en est au point avec Sarato. Là, j'en profite pour dire un grand merci à Laurette Ndaya depuis Londres. Non, le plateau c'est le plateau à Sarah. Mais les sponsors, quand vous venez ici, pour les ala, à Obakissa, à Sopé, photo Lugato Buka et Keneti Kuna, les sponsors. Il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Voilà, Bandeko Balandi. Donc, il y a blessé. Oui, nous déjà quand Erionanga tout sur le monde, donc à Zobenganga, à déjà audio, mais moi, je parce que nous sommes en pleine émission. Blasted, merci beaucoup. Maman Sarah, même à ta 3 ou 4, parce que déjà, il est fâché derrière la caméra. Bon, à permettre un rapport, ils ont pardon, des vieux qui pour la sponsor, Talaka Mandja pour Gospel, Azir, J Magique, Adassa, Fondation Sarato, la Mandja pour Gift, merci beaucoup à la sponsor, merci pour nos partenaires, Tata pour FAPK, ma grande soeur, merci na maman Gina Amat Motema, papa Aaron Amat le prince de Dubaï, merci na maman Madole la Germanie Motema, papa Samuel, merci na Amelia Moeba la privado ya Orlando Domingos, merci na Jenny Beta industriel, merci à Pembe, merci na papa Diego Milito, merci na président Charles Tamboué, merci na maman Mapasa Yaya Moto, merci na yo, merci na président Bébé, merci na maman Nathalie, merci na Dalia Onyema, Edwige Kala, la Pamela Kabea, Sarah Abouel Eliezer, Kanou papa Edi MK, c'est la Kike la Rose Bonga, merci na yo, merci na Ozia Massamba, merci na Angelos Karwan, merci na Murphy Andrea, en tout cas, merci na Binonio surtout, Makala Kumba Bandekonios to Bolinganga, Bolinga Péché na Tadingala, Papa Sabone Kuna, et Ozala, Ikanisia Malamu Mingi, voilà, merci na Binonio to na Lingi Binomingi, merci na Tadile Oyapinga. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui, bon des livres, c'est aussi licite. Voilà, le code de bonne conduite, c'est comme ça, cette émission. Neto Bandaka Peto Suki Sakango justement. C'est la maman Judith Kalanga pour son assistance. Maman Judith Kalanga, merci pour Kalanga Wetu pour notre assistance. Maître, merci, hein? Merci Yabiso Moto Amebeko, merci Maman Judith parce que tu es derrière la caméra aussi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi Tokutani vendredi pour un nouveau numéro pour notre sujet Moussoussou Sika. Allez, bon délivre. Tokabwani. Merci. Big up. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.